mbote na bandeko nyonso tolandaka réflexion na ye ko répondre question ya semaine esika nini mwana azwaka éducation ya malamu na classe na baninga na église to na ndaku ya baboti na ye ou bien esengeli kotinda mwana na poto to na Afrique. Éducation ya mwana esengeli kaka te azala na poto po eza na mwana mosusu aza na poto me aza na éducation ya malamu te. Oyo aza na Afrique aza na éducation ya malamu. Mosusu pe akoki kozala na Afrique me aza mal indiqué. Oyo aza na poto aza bien indiqué. Donc éducation ya mwana eza ko dépendre esika ye awuti bien pa ye akoleli epa ye akoleli pona baninga loba bazala maninga malamu soki baza baninga mabe o baza ba mauvaise compagnie mwana abebaka surtout soki aza faible ou bien ye pe pa ya wuti aza na éducation malamu te akobeba lisusu koleka ou bien soki aza bien indiqué pa ya wuti mais aza faible mwana akobeba. O soki totali biso ba parents na kati ya ndako eza na mwana soki akomika kosangana na baninga misusu o baza na ba comportement mabe okomona pe mwana achangeaka akomi koya na ba comportement wana ya mabe oyo azozwa na libanda parce que akutani na batu oyo baza na éducation ya malamu te po eza na esika misato mwana azwaka éducation na église na ndako baboti pe na classe mais éducation ya malamu pona mwana esengeli kozwa yango na ndaku ya baboti na ye.